Azim mwasi ondeko nanga to kovanda esika moko. Esika moko to kolia to kolala esika moko. Azim mama Gabi aza leki nanga. To ba to vwandi to boti bana. To liaka ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Mbote mingi na bino bandeko balandi notre chaîne Yabiso Podcast TV. Yabiso Podcast TV, chaîne moko éducative. La chaîne qui change l'atmosphère médiatique. Et Zalingaï, Yabino serviteur, ça arrive Arnold de Balou. Au Amesana, vraiment, Kopé, c'est la bino Kanenge Bolingara. N'habite que vous avez déjà branché, vous avez déjà branché na Kolanda, chaîne Nabino, Yabiso Podcast TV. Quand on est toujours que Yabiso Podcast TV et il y a toujours na maramo Yassika. La nouvelle Yassika toujours. Lelo, n'elibino toujours CG Oyo na bordaka tout moment. Basi ya lelo na lobby. Et to kolobela toujours basi ya lelo na lobby na Monique maman Laura Chou depuis Londres. Ba moteno yango yo au sengenga toujours ça arrive. Zongela le sujet na yo wana et na zonge vraiment na terrain toujours pour na ko la musa sujet ona ya basi ya lelo na lobby. Na lobby moi si a édikaka nation. Moi si faut repérer sa valeur. Po moi sabota biso. Pour moi, si ndé aboko la kabiso, to ba la kabasi, ndé to zalana basi. Donc moi si ceux qui ont respecté directement, os ont respecté même maman au aboti yote. Pesa moi si valeur. Kasi to zali na difficulté ma kasi ya kokoka kozwa réponse. Ou est-ce que ça différence entre basi ya lelo na basi ya lobby? Parce que to tali ba maman na biso ya kala kala. Bazalaki na caractère mususu. Et aujourd'hui, basi alelo babi bango baye na kilelo. Donc différence ezali makasi toko tambola porte à porte. Toko poussana pene na pene koluka kotuna toyeba vraiment différence ezali wapi. Et sans plus tarder na bosanité ko pesa mote na ngai na papa na ngai JC Makwiza, papa na ngai kwedituka Makwiza, yayo yangoyo depuis Belgique. Na pesi mote na papa na ngai Maya Play, papa Maya Play les nécessaires, papa na ngai nécessité bango. Na pesi mote na mo boss live. Oh, alors ça là pour que ça arrive à télé malisou sous le bosso à caméra. Je vous salue mon papa boss live. Na pesimote na la petite aux yeux bleus dans la taille acceptable, autrement appelé original. Bah moteno yangoyo, vraiment vous a toujours branché, vous a toujours branché et vous s'abonner toujours na chaîne Nabiso, Yabiso Podcast TV. Sans plus tarder, tous a toujours wana ba qui porte à porte maman Mbote. Mbote papa. Maman comment on nani? Comme na chez Christian V. Christian V, na moni vraiment lengia. Donc toza a toujours que toza na sujet Nabiso, na chaîne Nabiso Yabiso Podcast TV, toza toujours koluka différence ezali entre basi ya lelo na lobby parce que sujet Nabiso tozo lobeleza toujours que y a basi ya lelo na lobby. Donc basi ya lelo est-ce que différence eza wapi entre ba maman Nabiso akala na ba maman ya lelo? Différence c'est ça que maman akala maman ya lelo, maman ya kala ezalaki ke kolinga libala ya bombanda bongo. Oui. Kolinga libala bombanda mais biso le to sepela ngote. Po biso toza ba jeune. Libala bombanda to ko sepela ngote. Ah, donc merci beaucoup. Toza toujours restez-vous toujours branchés. Je salue mon grand frère Baïs Toko le grand maçon. Nabi bino nos tout abonné à Podcast TV. Oh ya poto bozana posa boto nsandaku. Boya pas grand Baïs le grand maçon. Toza toujours ba maman na biso maman Mbote. Mbote. Maman kombo nani? Kombo langa Marie. Maman Marie, ozali liboso ya chaîne Yabiso Podcast TV, toza na sujet moko otolobela awa ya basi ya lelo na lobby. Basi ya lelo na lobby maman, l'habité maman oza femme mariée to ndenge nini? Oza femme mariée te, libala ekufa. Merci beaucoup maman. Caractère ya basi o ya lelo ozotala. Na bino ba maman ya kala. N'habite différence eza wapi? Différence ezali basi ya ba mama kala bazalaka malamu. Ba mama kala bazalaka. Oya siko bazaka nenga likolo. Mama nanga. Babi ke bino ba mama ya kala soki papa aelio par exemple moi si na zemi okoko ndima yango
Bo déjà na ondima kaka bo déjà ça sali yango siko ondima kaka. Parce que secret na bino ezalaki nini po bozala mitema minene wa. Olandaka nde ba maman nde ba banda kosa ozala. En tout cas, merci beaucoup, merci maman. Merci beaucoup maman Nangaï Mbote. Ya komona na TVT. Te maman Mbote maman. Mbote. Maman kombo na nani? Comme na Mama Siska. Mama Siska, en tout cas Mama Siska, ozali femme mariée to femme libre. Na bala na mobali. Merci beaucoup maman Nabiso Mama Siska. Mais si biso différence ezali entre basi ya lelo na basi ya lobi. Maman nanga Siska na ebité. Expérience na yo par rapport ya caractère ya ba maman o alo o abino ya génération na bino na ba maman o ya lelo. Est-ce que maman nangai nde bofanda na papa bongo. Soki yo ki bena ki be yebisa o papa azili yo moi mbanda moko boye. Réaction ezaki goza ndenge. Bon, donc, eza basa lelo na biso ba mama kale ya différent. Et ya différent. Ce qui papa lobi ki azui linga mbanda azui mwasi bususu. En tout cas, donc na kozala motema ya kokita. Et pas ya mobali nanga na kozala komikitisa. Na kozala komikitisa pa mobali nanga. Na kosenge kaka mandi asombela ngai elamba. Asombela ngai elamba na lipapa motema na ngai kiti ale wana mwasi soka koyana ye na ndaku ayena ye. Bon maman nanga Siska na nde bozaki na papa soki ozosokola bilamba ya papa. Otali boye papa bosanaki mbongo. Est-ce que mbongo wana ozaki kozongisela yango papa to mbongo wana okaka ozoko bombi mopanzi? Te fo na bana kozongisela yango papa. Po eza ya ngate eza ya papa. Soki na moni awuti musala aye ale la laki se papa tala obosani mbongo na poche. Alors on a ya zuwa. Asengi o merci. Merci beaucoup maman Siska. Conseil ni oko pesa bana basi o ya lelo. O bazana caractère ezolongo bana tena bino ba maman na bisakala. Bon, conseil na oko pia ba oko kaka, na oko pesa ba oko conseil boye. Bazala lokola biso ba mama kala. Bazala. Mais basa neti bana na biso asikoyo. Toza différent ngai, toza différent na bango. Bango bakokoka te na ndenge ya biso ba mama ya kala bakokoka te ozomona. Merci beaucoup maman Nabiso. En tout cas, s'abonnez-vous toujours dans notre chaîne Yabiso Podcast TV. Bozala toujours branché, toza toujours na sujet na biso oyo ya basi ya lelo na lobby. Restez-vous toujours branchés. Mbote maman. Mbote papa. Maman comment on nani? Comment na maman Bibiche. Maman Bibiche ozali liboso ya caméra ya chaîne na biso ya Biso Podcast TV bazali kolanda biso. Maman Bibiche sujet na biso ezali tozali kolobela basi ya lelo na basi ya lobby. Donc ba maman na biso ya kala na basi o lelo bazali. Alors tozo luka différence au niveau vraiment ezali entre ba maman na biso ya kala na basi o lelo. Ba maman na biso ya kala banda ko se comporter bien la banda kuna bango ya mabala. Biso lelo tozo se comporter bien te na kuna biso ya mabala. Biso basi ya lelo. Et là, tu as vu ces amabés, comportement na biso ces amabés, donc tu as battu, tu as fait ça peut pas mi bali na biso valeur te. Au moins moi ça ça ndaka libala. Azoye bana ko linga mobali mususu. Azo ko linga na ko beta ba shida. Alinga osala na kindumba kwa mona mobali na ndaka ze lokote. Mais ba maman na biso akala, les so bazo koma ba comme na niveau ba 90 ba 80 ba 100 ba riba na ko respecter mi bali na bango. Tongo seketani moi si mususu ayebite ba bongisa ndaku na ye. Ayebite ba bongisa ka mbeto sika lale. Ayebite babongisaka bakusha bana to bilamba bana tongo suketani yana bimia kei ayebate mwana nga bana nga bakoliani eni bana nga bakolia eni bana nga na kobongisa basi wana bazebele ana mboka na biso Congo donc na majorité basi nde ya bazada ba obebisa pe mboka oyo ba mama na biso akala ba otika kokoka na tela ba comportement basi lelo akilelo vraiment maman Bibiche na ebité siko ndenge ozaboe vraiment ofandi boye oyoki ke papa bozalaka na ye azuli au moins likango moko na venir landi to na coin réaction ezandeng po ba ezana différence makasi entre ba maman na biso ya kala na ya lelo na bité yo réaction ezandeng nga réaction na nga na ozele na kati ya ndaku na ngai
po lelo so na ke ko soinisa mobali nanga papa na ke kita personnalité mobali nanga na kozele na ndako na fandise na air wana biso to fanda ka mwasi na bato talanta na biso to solo po to sana ba air biso to solo lata na bandako na biso po mwasi libala zela ka mobali na air matina mbeto na air wana la musi papa te na sana masoto solo la na air wana na koyeba na kotalisa mobali na ngai comportement onga na yoki libanda na ko kozwa décision te na ke ko sala ba désordre po ko na ko sala désordre na ko pete pe libala na ngai zoyoka fona garder libala na ngai. Merci beaucoup maman Bibiche d'héritier au fait ce conseil nini parce que maman Laura Chou depuis Londres azolanda biso au fait ce conseil nini vraiment pour na bande ko na biso bolanda biso ya chaîne na biso ya biso podcast TV. Donc na zo pesa conseil na bande ko na ngai ya basi ero yeboza mwasi nzamba keli yo mwasi ayebi tina nini na sala ki yo mwasi faut ko respecter mobali na yo faut ko pesa mobali no valeur mobali ba pesa ke valeur mobali amukaza la kate ya munene azala kate za mobali mutu oyo azo bokola yo mutu azo lesa yo mutu azo donc on est azo supporter pas na yo donc faut ibana ko respecter na suki ka wana papa. Merci beaucoup maman Bibiche, merci. Toza toujours là, restez-vous toujours branchés. Mbote papa. Mbote. Papa comment nani? Tsundi Mansita Léon Lionel du quartier. Ah du quartier. Papa ozali liboso ya chaîne na biso ya biso podcast TV. Tozali na moi si j'ai moko to luka ko kabula maeli na yo. Titre na biso eza que basi ya lelo na lobby. Si j'ai na biso to lobby la basi ya lelo na basi ya lobby différence ezali wapi? Na epitende yo monara ba maman na biso ba botaki biso na baso to bala différence ni nozo mona vraiment. En tout cas merci monsieur. Différence eza makasi. Ya basi ya ba maman na biso na ba basi ya lelo. Eza maya makasi. So langi yoko décortiquer yango. Ba maman ya kalbana na Japon. Yoko bomba bango. Mais basi ya lelo bakomolata ba cycliste atamula ona nzela. À l'époque contemporaine ya Mobutu mobala tamula single bakangi. Mais réalité ya lelo mutatamula single a trouvé un normal. Différence c'est ya makasi. Mobala tricher. Moi super luka azongi sa revanche. Mais maman que les arabes bonté. Ce qui est exemple montre banal. Nga papa na biso azara maman na biso. Mais papa tricha libana maman bisa trichate. Cela veut dire azara fidèle. La fidélité qui compte. Mais lelo ezara bongote so yo tricher ya tricher. Différence c'est maman trop oti donc on va na nzete ko ba oba. Eza même munene différence c'est ma casse. Basi ya lelo la majorité bon na bomba le kaka. Moi ça tamula à la cycliste mato mula ba mona lisoko na yi. Et gagner biso nani. Mais maman kala bana ba lati jipi ba matili puta depan basa le loto tamuli na nzela. So mona mo sala depan. Oye ba jeune fille. Azala raté. Eza différence ya makasi rotamula tana mabolongo ti poto et kokana maman kala te. Papa na biso du quartier conseil nini ko pesa basi yo bazuli baku ya Holanda yo na chaîne na biso. Ezalaka elo mo ezaka to ti. Ezelo nini? Ba pesa muta zo kende. Ona na keite. Yana wa nsu ba kende da ibira abateka dongo abateka matungulo abateka boy. Ato teye. Cela veut dire obwaki mai na mukongo ya koba. Toi ya libata. Au populango elongwa. Bazana conseil au pesa bango tezaka nini atamula na vie na ene ngazo tambula si est bon nzambe azwa lokumu so eza mabe rendez-vous kita. Merci beaucoup papa di kanto zaki gentil na biso papa mbote mbote papa papa kombo na nani nga kombo na ngai Baistoko maître plombier. Papa Namoni, son Nathalie Malam, vraiment, on dirait aux Alaki déjà sous la fois passée. Tellement, maman n'a Laura Chou, non, ça arrive, ils là sous jeune garçon, Aloba Malamo à Bombaki. Eh ben, Hollande Abisso, la chaîne Abisso, Yabisso Podcast TV. Papa, na si jeune Abisso, il y a caractère, il y a bassi, il y a le lobby. Na habité. Développer les bisous, non, moi, différence, wana. Bon, et là, on a la différence, c'est ça, mon nez, ma casse. Parce que tout le monde n'a pas maman na biso yango tout le monde na lelo papa maman na biso tout le monde qui balaki na fidèle papa akoki ko sana basi mi balé
awa mwasi ndako ba lupango moko me ba porte différent bako bambanda na ba ozala kitoko mais ya lelo yo to komo mona ba makambo o to komo mona o to tikala ko mona te na ba vie mwasi basa lelo ba komi ba pecha miki ya lelo ba komi ke mobile a triché yepe abimi na ye akeni su na makambo na ye et là te linan ya basa lelo eza na mabe mama na biso bando bomba nzoto na bango ata mopenda pamba o mona te mais ya lelo yo donc mona na onyos kolate la bit donc etika muke batamboka na ba caleçon ba cycliste mikie akotombola elamba bomona masoko na bango ale bango pa na bango esa bango plaisir bakomi ko baka ba biloko mindele bakomo yela biso ba vitamine pote moi ça vunduka masoko ya minene différence c'est ça donc ya makasi kutu ya kolobela kutu te po parce que to mona ba mama na biso ba bani ko mi bomba mais ya lelo yo donc il mona na onyos ndengo lingi surtout au conseiller kaka kilelo o le maneboye kilelo donc kilelo to ebite kilelo c'est comme ndenge ni so mukilango e bongwani e dikole comme na c to le c comme dikolo to yeba pété. Merci beaucoup, Zenangaï, merci beaucoup. Restez-vous toujours branchés. Maman Nabisolo, Rachitobi, Gezambo, Tamana, Yokalake, Awa. On est toujours ensemble. Vous êtes toujours branchés. Mbote. Papa Komonani. Combo Exousia. Papa Exousia, vous allez liboso ya chaîne Nabiso, Yabiso Podcast TV. Vraiment, tous en assisté moko toliko kabula maeli na yo. Si Nabiso, eza toujours kake. Bizaleli ya basi ya lelo na lobby. Toza ko lukato ba différence o ezali entre basi ya kala ba mama na biso ba botaki biso na basi oyo toza na bango lelo tozo bala. Alors, différence ezali vraiment wapi par rapport ya ndenge yo zo monela. Ouais, merci pour la question. Réponse c'est ko zala. Différence ya ba mama ya kala na basi to bala lelo eza vraiment makasi. Premièrement, ba mama na tango kala bazaki patient pe bazaki ba fidèle na ba papa to ba koko na biso. Mais différence eza lelo eza que pour le meilleur et pour le pire bon ba lobelaka wana o ba mama na biso bazalaka nango papa ki pe na musala yepe ne lokote a débrouiller pour ba mama na biso balia to biso to lia lelo to mona on te dans lelo zalaka ke pour kuta na mwasi na yo fozala mbongo. Soko za mbongo te okomo créer na ba rubrique pour beaucoup na kati donc okomo créer vraiment ba rubrique pour yebi ke so beaucoup tane so yebi se ke na ne lokote ata bo bandaki na do koto boke sukela na mi ezake ye likolo yo na se surtout soka comprendre vraiment ke ninga ye bongo wane lokote boko beba na makasi mais ba mama ya kala bazaki trop soumise otiki ku mbongo te okuti biloko mais ba servir yo loko aka otiki mbongo. Puis en plus, si on retourne à Kebiloko Bolam, aux explications, où est clair. Mais le lot ce que Kenda qui Moussala, au Yo Tiki Mbongote. Donc, si on m'écoute quand on a Kebiloko et Outiwap, aux Apena Babiano, yo, no yo raté. Donc, à zo répondre yo, pour que, Aïbi Kotika ne logote, yo liakaka, Otiki combien. Mais tout le monde a maman, papa Bimi a Tiki Mbongote, aïe. Agenda ne jardin mais aye abuki mwandunda sali mwanini tonga ate papa notika ke lokote na mona ke bana bala lanzala eza vraiment moi mabe na buki mwandunda na buki mwa pilipili ke bana balia mais ya lelo okozwa kutu même moi tenté à part ça ils ont un peu de différence ya ba maturité ya ba fille oyo ya lelo ne ya lobby kala to ane ko lobaki non ba mama na biso bazaki mayele makasi. Dans na makambo ebele donc ba fille tozo vivre na bango lelo soko za menité oza mobilité oko vivre na yete donc faut ça na ba stratégie mo po oko boya pe bongo te faut créer ba stratégie pour que sécuriser mais qui kala na ki lelo différence eza vraiment makasi. Merci beaucoup, merci papa na biso zaki gentil na biso vraiment merci beaucoup toza toujours awa madame bozo image fille Mbote papa, maman. Mbote maman. Mbote. Maman kombo na nani? Natasha. Maman Natasha, vraiment aux ali à liboso ya chaîne Nabiso, Yabiso Podcast TV.
toza toujours na sujet moko toza au développer au pena que et senga biso toza maele epai na yo. Tona sujet ya basi ya lelo na lobi. Ba maman na biso ya kala na ba maman na biso o ya lelo lokola babino. Na ebiti est-ce que différence eza wapi? Différence ya makasi pona ni. Éducation na ndako ezala suma longa te. Mama ye moko sala na kindumba siko mwana kosala ni. Mwana pa olanda kake mama bima kingape na sani na bima. Bana na ndako bakoma komilesa bakoma komitangisa bakoma komilatisa. Mwana sala kata teka kata zo ambongo wapi. Mama po ndimi na yo. Yanga na différence eza po éducation mama opesa mwana euta nanu wapi. Na kala ba mama biso ele bongo ayeba ke mwana zangi lipapa zangi lamba zangi couper mais ki lelo mwana ta zangi lipapa etali mama te po ebika ke mwana soka bimi ba pese 5,000 la sombi lipapa sko mwana oza éduquer ndenge ni yoto ko ba mama 27 mwana komde ana mwana po anini ayebika ke ndela bimi boye na ndaku ne na ozonga batelinga biloko te batelinga eloko te sko mbongo na kolia eko uta fona bima na linga mbali po na ebike so na zongi yango ne na kolia. Différence eza kaka wana. Différence eza kaka wana. Est-ce que nabi na net yo na kana yo net ozaboue. Oza na moi copain na yo bozalaka na ye. Bongo ki sango copain on vraiment que azuli yo moi mbanda. Habité réaction eza neni mbanda ngompe botala na mapango. Yemda sepela ki alingine libanda nga na osani. Mbongo eza yake luka mbongo na yesoka ke kuna seke koto alembi nga ke kozwa kuna. Merci beaucoup, merci beaucoup. Toza toujours là, restez-vous toujours branchés. Na chaîne Abisso et Abisso Podcast TV. Papa nanga juste ma quiza, pour edituka. Petit na oyeyo. Papa nanga Maya Play. Papa Maya Play. Toza toujours, restez-vous toujours branchés. Bon aimer, bon liker, bon commenter toujours, bon s'abonner na chaîne Abisso et Abisso Podcast TV. Mais ça arrive, Arnold Bal n'a pas fini de vous surprendre. Na ba découverte nanga lelo no Sabino, na za na commune ya Kimbantseki, na quartier Baumbu. Et place nini na kota et pas ba maman moko mibale. Otoyebi bazaki bambanda bazana expérience ya makasi pe témoignage ya makasi boss live et ça nga bien so otinelinga ba maman o ata moi jiba mela parce que ba pesa biso témoignage oyo ya ba maman ya kala ndeto lobela ke bazaki na bombanda ya ba camarade donc eza pena témoignage vivante nazo kota tikuna boza toujours branché to découvrir bango mbote maman mbote papa maman kombo nani na Yolande na vana kumuna Kimbantseki. Mama Yolande ozali liboso ya caméra ya chaîne Abisso ya Abisso Podcast TV. Tozali na sujet moko tozali koluka vraiment moi toyeba moi maele na moke tozotata bala nde to liboso na yo awa sujet na biso ezali ya bizaleli ya basi ya lelo na lobby. Tozali koluka pena toyeba basi ya lelo na lobby. Lolenge mama nanga oyebeli basi ya kala ba mama na biso ya kala na lelo basi ya lelo ki lelo nabite pona yo différence nini eza wana vraiment différence nini wana ezali différence eza makasi ba mama na biso ya kala ba bana olata na normal ba bana olata normal na liputa na ba il faut bakanga singa bakangi singa bazili puta mususu batie likolo balati pena normal mais ba fille lelo koma suka lati pantalon il faut tu fais monana nandeni a libala et tozo oka libala ngo ozo libala onde ngwana ozo libala onde ngwana te il faut la ta normal il faut classer lambano normal mobali pa mono na nzela aluli yo après ça ko bala yo mais ba makala bazaki kolata na propre vraiment mon avena mama mukola lati dépanne abimi pe bien sûr ça ke wenza lati ka dépanne mais biso ba mama ki lelo donc on lata liputa moko soit tu sais on a c'était li pour te fonga mais aussi li pour te fonga mais carabon bala mi bali amonika les sona yo ils en tout cas sa propreté il faut to corriger sikawana il faut to landa ba mama ya kala mama na ngai bande ko ya podcast TV ba landa biso babina tuna yo boye monoko ezali ya ngai kasi question ezali ya bango est-ce que maman nde on fana na mobali na yo boye est-ce que kozo mongo yo ya ebele salaire moko ya mosala moko to li cop moko zwila oui, pour pesi papa à gérer les yongo. Ceux qui t'obimisa te pour mi bala lelo ou aki lelo. Ceux qui y a une bonne salaire à l'action au mama te.
yango nomoni ke soki mwasi oyo ya mayele aza na mbongo na ye ye mpe akolakisa mobali te mibali lelo bakoma soki aza na mbongo na ye manama akende na bar na coin moko boye emeli mo masanga na ye nga mpe nakoma na mayele na mbongo na nga so na mbongo na ye ifo nasunga libota na nga na bana na nga naza na bango sikoyo mama na nga bamama na biso kala nde bazalaki koconfie bapapa na biso bambongo na bango koconfie bapapa kozwa mbongo apesi papa gerele ye siko bazalaka bayuma to ezalaki nini bapapa ya kala bazalaki na bolingo ya mwasi na ye soki awuti mosala bafuti ye mbongo na ye asala ifo aya nango tipa mwasi na ye mais oyo ya biso ki lelo mibala lelo bakomaki nini ke ta mosusu tokozala 3 na ban 4 na ban mona bafille ya lelo mpe bakomaki mobana nga bima ne libanda tinga mpe nga nazwa mwa moshina moko pembeni tovivre na ye. Merci beaucoup. Maman Nabiso Zaki Claire Nabiso. Restez-vous toujours branchés. La chaîne Nabiso, Yabiso Podcast TV. Sans plus tarder, Yabiso Podcast TV. Tout ça toujours quand on a nostalgie Nabiso Yabizaleli Yabasi Yalelo Nalobi. Nana Kalena Maman Laura Chou. Maman Laura Chou depuis Londres, je sais que Hollande Nabiso toujours vous a toujours branché. Vous avez découvert mon sous-sous. Ça arrive, Arnold Ball n'a pas fini de vous surprendre. Comme je vous ai dit avant. Tout Zaka toujours dans la nostalgie Nabiswana. Naza toujours proche. Non, maman nanga oyo. Aza to moni maman zana une femme commerçante. Moi quelques questions et ça bisoma. Alors maman Mbote. Maman Kombo nani? Derlène. Maman Derlène. Ozali liboso ya chaîne Nabiso Yabiso Podcast TV. Tozali na sujet o tozali ko aborder par rapport ya bizaleli ya basi ya lelo na lobby. Maman na habité ndenge bozala boye ofana na papa omoni pena papa bayebisa papa Zulio moi petite chérie moko na venir landi na petite réaction eza ndenge so pena yedo eza mabeto obeba na makasi obeba na ye mais ba maman na biso kala bazaki ko supporter ko fanda na mbanda ndaku moko mais pas na yo na bobeba na te nga kutina umisa te to obeba na pena nga na ye bon maman na ngai question mosusu ezali boye papa nanga JC ko dituka depuis Belgique abisinga na tu na yo abi que au fanda na mobali na yo boye note kaka commerce no boye ozi mbongo ya ebele est-ce que kokipe ko gepesa papa abombela yo to a gérer le yongo tiso to bana na pesa ye na pesa ye poso ki lela bongi ya bolamu nanga na bana mais surtout za ki sheki na pesa te o pesa te bon ozo sokola bilamba ya papa otalaka boye bosa papa bosa na $100 ozi yango na poche otie mopanzi okobomba ngozele papa akoya opesa ye to okoloba eza ya ngai te nozele oya na sembon on a mon poche so ebisinga na zona so beza ya makamu suna zona pesa. Merci beaucoup maman Nabiso Zaki Chanty Nabiso, restez vous toujours branchés dans notre chaîne Yabiso Podcast TV, vous êtes toujours dans nostalgie Nabiso. Papa Langai, je sais que du tout cas je sais que vous êtes satisfait de ma question. Vous êtes toujours quoi approcher papa Nayo, Natuna. Mbote papa. Mbote maman. Mbote papa. Maman Kombo nani? Kombo Blanche. Maman Blanche, vous allez liboso la chaîne Yabiso Podcast TV. Vous allez sujet Nabiso, vous allez kolobela toujours bizaleli ya basi ya lelo na lobby. Vous allez koluka toujours découverte ko eluka koyeba ba caractère ya ba maman Nabiso akalo ba bota kibiso na baso tozo bala tozo linga lelo. Différence ezali wana makasi. Maman, est-ce que ningo zali boye vraiment ofandika boye ka ndo fando kike sango papa Zulio Mbanda na habité réaction eza nini? Réaction nanga eza malamu te. Eza malamu te. Na kanda makasi papa surtout baso ba kombuye mibala bato. Na kanda makasi na bango. Réaction nanga eza bien te. No tomboka makasi papa po biso to na ndako. Biso ne to omona pasi ya mabala. Mais basi wana bazoye ba pasi mbali na biso te. Yo tika na ndako mpa na mbongo muki ozo gérer mais ye kuna zo zwa mbongo wana zo sakana na ngo azo sala boye de ki bazoye ko bebisa mabala bato. Vraiment. Sikoyo maman nanga Blanche. Ningi ka ozala na papa boye. Est-ce que mbongo na yo ozumbongo ya ebele salaire oza capable de ça peut papa à gérer les yongo a bombelo a salo makambo. Soka za mobali na ngai na pesa confiance. Toza nenda kumaka papa bana nga. Soki naza na mbongo wana na kolakisa yengo. Na kolakisa ye papa tala mbongo yango yo to sala ndeni tozongisa ndeni. Mais soki za na ki chéri ndena opesa te. Bon baby singai eza na mabale ebele zo kabona lelo. Misusu ezali pe suite ya problème misusu ezali. Parfois mobali na mwasi baza ensemble
maman a découvrir papa comme une moins faiblesse. Moins faiblesse mon côté ya kimobali. Maman a coquille a tiqué papa. Mais maman la biso akala ba kozwa ba repesa conseil ba kolanda traitement kolanda la fin que papa azonga lisusu afin bazala kaka. Mais yo soki komelio mobali no pena boya komi na mwaka wana. Na ebite yo okosala ndenge. Te aza mobali nanga. To tulingana ka to bala na baba pour le meilleur pour le pire. Jamais aucun mobali na tanga passe. Il faut na soutenir ye no sungaye. No aucun mobali na tanga passe. Tant mobile tant azaki na bien nazaki na ebo tant na tanga passe na aucun maete. Dans le moment pena fait papa ozo za satisfait. Ozo tonda te donc ozaka na ye. Papa na okende na mama bukoko. Na kokende wapi pona sunga mobile nanga azonga na bopikili ki azaki na ngoli boso. Mais na kolinga te kono na tika na faiblesse wana na tika na simba te. Na kosala tuna sunga ye. Na kokena kisa bukoko na melisi na kebo na zongi bo po papa zonga pena ndenga na lingaka. Papa ya kobaka ya kotongola ya komela ya position nyonso na lingaka. Merci beaucoup maman la biso. En tout cas aux agents na biso question na nga ya suka. Maman na nga Laura Chou a souffert nga question o ya bisinga ça arrive. Tuna mwana mwasi na ya pembe lokola nga boye. Sokozo sokola bilamba. Otala na poche boye omoni mbongo papa bosanaki. Na yebite mbongo wana okobomba yango ozela papaya toko bandana ntena lukamwa kabelo natamwa manzaka natamwa basilinga pena ngenga na yebite vraiment réponse na ezani maman Laura Chou za satisfait te soki na zoni ka blamba papa na moni mbongo na poche ne te loko na poche ne na kobomba na kozela papa soka ye na lakisi yango akoyebisanga mama zwa salela afélicité nga mena moni mbongo na poche papa na zwi na bombi te wane komi mabe. Merci beaucoup. Conseil ya suka ote ya bandeko bazalaka basala marambo lokwa yo lobité wana obalaka mbongo na salaire olakisa mobilité mobala komi na moi côté ya fête na papa zoko kalisusu te ya kimi na ye papa je sais pas conseil ni noko pesango afin que bandeko na biso baolanda biso depuis Londres partout dans le monde entier bazwa pe moi connaissance par rapport ya oyo oyebi. Conseil nga na ko pesa bandeko na nga ya basi bazama ndaka mabala. En tout cas, nous fidèles, nous conscience. Il y a bon maman, babi une femme sage bâtir sa maison. Donc moi si je suis là bon baranda, natango nyonso na circonstance nyonso ko yela yo, tango za maman nda bomba kana libumu, donc il faut bomba pe na ndako. Donc le système on a que papa tiki mbongo na ndako, moni oyibi eza moyibi. Eza vraiment kitoko te. Papa beli natango komi natango faiblesse yo ke bima libanda en tout cas eza malamu te. Eza pene sengote soki ba maman basala ka bongo eza malamu te ata na miso nzambe eza malamu te batika vraiment za bien te. Merci beaucoup. Yabiso Podcast TV. Restez-vous toujours branchés dans notre chaîne. Kalaté toza toujours ka continuer toujours, bo s'abonner toujours na chaîne Yabiso, bo aimer, bo commenter, bo liker na chaîne Yabiso, Yabiso Podcast TV. Makambo bo zongo wa soki na Yabiso Podcast TV. Restez-vous toujours branchés. Comme je vous ai dit toujours, Ressarif Arnaud Balou n'a pas fini de vous surprendre. Toujours na Katia découverte. Nana Okota, Nana Oluka, Nana Okota, Nana Oluka toujours. Tena oke découvrir ka batu opene senga kika kanabiso tozabiano. Et na minute so bomo nanga oza pembe nanga les grands artistes ya mboka nabiso, artiste o apesa kamakamo papa Fumuziana. Na sepela kata onatala ye no ka question pa longolanga souci ya ba artiste belé. Papa nabiso Fumuziana nde bomo nanga na lobi, yepe azana réponse na bituna nabiso otozana yango, ngaku na meko se présenter ye muke. Mais je sais que yemoko aza mieux placé à expliquer biso o yazali pe à répondre par rapport ya ba commentaire na biso papa na biso mbote oui mbote ndeko na ngai les gars journalistes papa kombona ni bandela siko se présenter malgré tout nga déjà na présenter yo ponga na ebio merci bandeko nga depuis Londres maman Laura Chou papa na nga jise kwedi tuka depuis Londres ba la nga depuis Belgique au bomoni les grands artistes yemo kaza ko se présenter merci mingi bandeko partout dans le monde entier Congo Brazza Congo Angola Congo RDC Kombo na Fumuziana butala ngai na ba téléphone na bino na ba télévision na bino butala Fumuziana nazali artiste comédien nazali communicateur national il y a association nationale de théâtre populaire et cinéma au bobengaka NTPC o yekamba makana président Ndungi Masumu de Brinde nazali moko ya bureau national nazali communicateur national
boyebi malamu presse ezali quatrième pouvoir na kati ya monde ezali presse tant presse baye komona nga en pleine activité en pleine scène nakoko décevoir bango te fa kotosa bango po soki yo artiste oboyi presse okotosa sunani eli koloba kosili artiste akimaka caméra te azalaka devant ya caméra po caméra nde moto esalaka ye donc mituna eza ya bango me biyano ezali ya ngai ndeko na bino mfumuziana. Merci beaucoup papa Fumuziana lobi mituna ya biso e biyano ezali ya ye. Papa Fumuziana ozali liboso ya caméra na biso ya chaîne na biso ya biso podcast TV, la chaîne éducative, la chaîne qui change l'atmosphère médiatique. Et papa Fumuziana tozana si jeune episode toujours que bizaleli ya lelo ya basi ya lelo na basi ya lobi. Toza toujours quoi aborder sujet na biso bande konanga ya poto balobi non ça arrive émission les cas qui tellement malamu nana posa olukelanga papa Fumuziana toyoka payer ce qui nona ekokozala nini. Papa Fumuziana tolinga vraiment ba différence o ezali entre bizaleli ya basi yo akala bazala ki ba mama na biso et bizaleli ya basi o ya lelo o biso tozobala basi o biso tozobota na bango basi o tozofana bango. Merci mingi bande konanga besoin de partout ba téléspectateurs nyonso na Postcard TV. Merci mingi nazali besoin de konanga les grands journalistes ça arrive hein oui. Ça arrive merci mingi. Différence c'est makasi. Na basi na biso ya lelo na basi yo ba papa na biso ba vivre na bango. Différence c'est un makasi. Et là ça la ngai passe ngai Fumuziana. Bas na biso ya lelo to ba mama ya lelo ba bosana culture na biso culture africaine. Bolimbisa ngai bande comme ça na poto na ba monde bozolanda ngai. To ba africain biso. To bosana culture africaine. Différence c'est un makasi. Même ne la télé. Et la télé comment ya mabe. To copier culture ya ba paya. Bande kwa basi ba koma ko lata bela télé moko ya Sony. Devant ba boti na biso ba benga ba bokilo na bango. Devant biso mibali na bango yango bomoni violence et mingi na kati ya mboka source de provenance ezali bango moko bande kwa basi na nzela ya ba téléphone na nzela ya ba film étranger nde bomoni bande kwa basi ba baby même mibali na biso tozobota ya basi ba baby o bazo sala lelo yango te ba mama na biso ba salaka ngana ebi moi ça zali moto monene na kati ya mboka soki lelo mboka etondi tokomba président de la république ndeki biso na Congo ezali Fachi Béton ba gouverneur de la ville ngezali Chantini ba ngobila mbaka ezali grâce ya nzela ya basi ba docteur ba médecin to bi makanzela ya basi moi ça mutu munene kasi est-ce que maman ya lelo to ba valeur na ye ba maman ba perda valeur to to ministre basi bazali honorable basi bazali mais ba maman lelo ba perde valeur na bango mais moko ya malamu bazali nete ba maman mutinga ozo mona ndakisa ya bu maman ezali maman Marie Kieti mutinga ozo sentir maman la teli maman mais basi na biso ya lelo ba perde bokoko na biso ba perdre de culture na biso basi ya lelo bakoma soko tiki de fisque 5000 e kokati vandaka wano bimiti oka ndembe zangi litungule zangi mbise zangi ba mipesi mingi na ba mafia na bango po basomba bilamba ya mabe basomba basuki ya mabe mi ba mama ya kala bazaka bongoti to mona ngombe na kolamba ba mama ya kala bazaka soki lelo zo kolamba aliko meka mungwa okomona zimwa luto tena kata nzungu achemwa supu mukena luboko avendoli me ba basi ya lelo D'ailleurs, mobile faut me dire là yo. Akoza musuni amunene yo mobile ko kolia. Asombi kwanga tie. Escalier toi meki. Donc changement yango wana. N'habite papa so mutu msezali. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup toko le kabongote. Baloba kesoka de jodi ni na mai il faut pola. Oui. Donc ça veut dire bisonde toi na kati déjà ya mai ya watuza ya kopola. Et toko le kabongote sans to sekelongo na ba les connaissances mais podcast. Mais il y a c'est que papa nangai. Mais basi pe comment le comportement moko boye. Papa azo pesa ye considération que moi sinaye. Mais papa okene mosala, maman mosala na ye ko basa ça lelo. Koko tse mibali musuna ndako. Yango moto kabula ka ba maladie to komi ko kufaka. IST zali infection sexuellement transmissible. Et ça ba maladie moko ya kana nzela ko sangisi nzoto. Mingi ba source de provenance ba dozo provoka kango zali basi. Ko yiba ka libanda. Koyela kayo na kati ndako de basi ba changer comportement kala ezaka bongote to baka mwasi ndeki bible zoloba mwasi sengeli na mobali moko mais ya biso lelo basi ba komana 7 mibali 8 mibali tanga moni yo apesi yo bolingo tanga kopesa mokongo akomi na dadi akomi na pichu ba maladi komkoya vraiment merci Wanezaki différence il y a grand artiste Fumuziana le grand artiste ya Congo artiste de sa fierté à ma belle né ya Kimbanteke un artiste basé belé mais ton obitel solo artiste faut tanga pe Fumuziana Kimbanteke faut défendre ngo
so otangi kene otanga fumuziana Vraiment. so otangi fumuziana otanga ewa mutu wa zamani Vraiment. donc biso to défendre mabele oyo biso to défendre na basonga mbeli là nga na senga mo boss live Roni na senga yo faveur osanga faveur que ya sa émission na ba grand artiste ka justement ya Kimbate que to lobela mo moke développement ya art na senga na profiter déjà na senga na mo boss live. En tout cas, ça a faveur na sa émission na ba artiste ya Kimbate ki na ba kombo oyo papa na nga Fumuziana alobi. Eh papa Fumuziana, nga posa na ngezaka ke Maman Laura Chou, s'il vous plaît, restez-vous toujours branchés. Nebi to c'est kamoke. Nebi anniversaire na weza awa. Papa na nga Fumuziana a mekapé comme mabiso ta na moi comique muke afin que to chité na biso. Maman Laura Chou. Maman Laura Chou. Maman Laura Chou. Je vous souhaite joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Maman Laura Chou. Joyeux anniversaire. Bande kuna kubombela binote bani ya poto. Lelo tuzo kulubila mingi ba mama. Bande kwa budingu mwasi nanga butaki sika. Na ndengi mwasi nanga butaki sika. Na lubi fona pesa mwasi nanga valer. Mutu apesa ka mwasi valer nezweli na hii. Nazanga kinanga mbongo kukenda food market. Nazanga kinanga mbongo kukina sabrier. Na kamati mwasi nanga nenga butaki sika na mwana na biso ya bebe ya 2 mois. Nanganda lotokwe. Wo. Bino makuboye binanganda gene kuna bateka kaka gene. Na medisi mama gene na medisi mwana biso ya bebe gene ngamo kopina mela gene. Biso misatu tulangwa kate tulangwe. Moye muto kusima muninga azalite. Bande kutukomi na ndaku maleme ngonga ikoki buyibi malamu potulala. Tulani na mbetu tubusani na saya kuita pongi. Papa lala kane bandela mbetu poza di mukonzi ya fami. Mama lala kana katikati. Mwana lala kana katikati poza di mukitanu ya tata. Mama lala kana suka poza di boy ya papa. Musana iko bauti saibana kusukula bilamba ya papa. Bande kwa sidi ndengo anate. Na saya kuiti ya lotoko tubusani. Tukamati mwana na biso ya bebe ne bandela mbetu wo. Ngai moku papa na katikati wo. Mama nasuke wo ekomi na 0 po mwana lela po mela dibele ba mama buyibi bana bebe balela kanga na 0 mwana leli inge bande kwa budingu nzoka na se ya kwiti ya gene ya lutokutumelaki na mama ngana za kulota ndoto naza mundimi ya mupe naza kulia communion ekomi na tour nanga nzoka mama ndenga yukaki mwana lelaki na se ya pongi telima dibeli ya mama elekaki mula itanga za kubimisa ngona se ya soutien aza kutala ke na kwiti ya lutoko tala kaka na melisiki bango lutoko tanga za kubwaki la mwana ngai pe na za kulota ndotu na za kudia communion komina tour nanga tanga na za kufungula kaka munoku dibeli elekaki mula ya limerusa 50 esote mama esote mwana na munoku nanga itate ho bande kuna bendi dibele na bibi dibele na kusisa nguti na suka na zongi sangu na seya sute ya mama na ka kudefi langu de mapo ya kanga jone tangu na yena mbetu moya ko zwa dibele na seya sute ya mama izadite na jote mwana lele so inge mama kama ti deuxième dibele ni kubwagila mwana telemana yuka ki deja elengi wana na mela miliki wana kala boyi babalo yikuta na kwa poto na sotela ngo plonge na kitina ngo gidza na kamati dibele ya papa na muno ya mama na muno ko nanga itate wo na kwa mkusala ndenge ni bana ya poto soki na kati dipa na bendi dibele na kati dipa na bendi dibele mama la mukana tongo dibele yikomi pla lokula sapati ya president Ndungi Mambimbi Masumu de Brende Fumuziana yeyo gikololo. Merci beaucoup. C'est l'ambiance comme ça, c'est l'ambiance. Je sais que Esika Bozali vraiment Maman Laura Chou, le côté là Maman Laura Chou aza par terre. Papa nanga jise makuiza ko dituka okokabla boete o la boka ka artiste orozoye wapi wapi. Papa jise nani? Papa jise ko dituka. Papa je sais pas du tout. Papa je sais pas du tout. Soki mbongo yezangiya. Benga papa je sais quoi du tout. Akolugilo sodition. Sombilanga kamera ye. Papa je sais. Sombilanga kamera ye. Kwedituka papa jise kwedituka mubadi kitoko zanga di kwanza na nzoto. Vraiment merci beaucoup papa jise. SKK papa jise. Merci beaucoup papa Nandengo zaki gentil na biso. Voilà vraiment toza toujours rester vous. Ozaki gentil vraiment na biso. Merci beaucoup merci pour comprendre l'émotion na ngai. Tozaka toujours boye biso ya biso podcast TV. C'est l'ambiance comme je vous ai dit. Découverte et Salama toujours. Ça arrive Arnaud Balou n'a pas fini de vous surprendre. Garçon le plus simple du monde. Toza toujours kaka na nostalgie ya bizaleli
ya basi ya lelo na lobi na baki yango toujours basi nde babotaka biso basi bazobokola biso basi tozobala bango basi tozobotana bango et mwasi aedikaka nation et en tout cas toza toujours tokita wana totuna su mama na biso moi ba question surtout ba kosala bana raison ake mobala aligné pa ki aligné bana raison parce que ba mama ya kala ba bina biso que bango ba laki ata papa ke ya robatela libala ata yoki papa na likam a regarder toujours papa parce que babi une femme sage bâtit sa maison et n'habite na ndenge siko yo lobeli boy c'est-à-dire opesinde basi wana makasi to n'habite na ndenge te papa na pesi bango makasi te na matisi bango pe mtu tete na lobi na sens que eza na ba mama misusu pe ba supporta pe nga na ebi mama moko aza na âge ya 60 ans mobali na ye alingelaka ye basi mibale libanda mais agarda kaka na kati ya libala na ye papa asala pe tuke mama na akende azwa mwasi mususu po aya vanda abokola bana mais tellement mama zaka atali alobi te nga naza na bana na nga na libala na nga ya malamu naliaka na nga bien nalataka bien mais papa loka akombo bimane libanda en tout cas nakokipe te moni eza na basi mususu mais eza na biso basi mususu ya lelo eza ke ça dépend ka ya éducation eza na bana mususu lelo tozomona éducation ya malamu eza te akovanda na kati ya ndako ya libala mais lelo inane eza ebele mobali alobeli eloko te mobali asala eloko do agangela ye te mobali akogangela boye ale mobali ntango na kosala nini akobenga na ye ekomi makambo kilikili yango nalobi na deux sens moi ba mama ya kala bazaka malamu banda ko supporter moi ko ba mama mibale na kati ndako me bazobota toyebi mama liboso boti mama mibale boti me baza na mitema mais lelo biso mitema eza dureté tango mama zoyeba kake papa zulinga mbanda nakolakisa ye ngape nakobima libanda ezali mais ezape na biso ba mama boye ba jeune tangu likambo ngo ekomi o gérer ngo pe otali pe ba mama kala bazalaka boye ngape na landi na vanda kimia pona libala na ngai donc c'est ça maman na ngai siko na bi pona côté ya habillement surtout net sobi oza modéliste oza couturière na habité bino bobanda da otonga ba habillement o ndenge bozaki kotonga wana na lelo parfois couture non tout le monde le habillement est changé même les poutres comme tonga on a ndenge moko impossible ne peut-être que papa ya habillement yo pona no koloba nini bon pona ngai po naibi natanga kala ba mama na biso ba mama kanzaku bazaki okanga suki akanga suki liputa mais au mona ke mama kangi liputa na mutu et en plus mama kala akangi liputa ti awa mais lelo ba fi ba komola liputa awa n'habité tant bayara otonga mon modèle moko muto pesa o pas sous la droite maman lo a choisi expliquer kingango pas sous la droite so ki nini mais tant enfanda a commis sous mal à l'aise n'habité bino papé botonga bo pesa bon conseil te n'habité place wana yo ko lobani tant que modéliste merci papa nga tant que modéliste to yambaka ba fille ya ndenge na ndenge eza misusu tango yo zo conseiller réponse ba comment repesa biso kilelo réponse ba comment repesa biso nga kilelo na kilelo nde makambo o kasoko binete moni robo pasula o kolanda te bazo landa mimi na ba filme ba posala ke ba filme za ba tennis scénique donc au mona madame mode pardon ngai kotongela nga boye te tongela ngai boye za kilelo nde makambu yo tongela boye nzoto emona na tie yo tongela neti nga na lati robe na nga boye timulai barolinga te po bazo testa ka kilelo nde makambu balina bango ba conseil te mais za na misusu peso aye na modèle na bité au mona ndo tongiso tala faut pesa valeur à lipute mais lelo bana basi bazo pesa susu liputa valeur te omona ya modèle mukongo nyonso libanda siko yo kotala to pesi conseil azongisi yo da ezaki lelo yo koloba otonga ngo te ponga na za posa na mbongo na ngana pesi pe conseil
mais ntango atalisi nga biteki lelo nde makambo me nga mpe na kotonga mpo ya omemela nga mpe kaka bato mpo nakoma mpe na bato ebele donc merci beaucoup maman na biso super conseil nini sikoyo koopesa bapapa oyo olobi bango nde baosala bamama misu mpe bakomo bakomi maman super c'est que vous avez un choc pourtant on lobela papa ça veut dire voilà kanda papa na basala makambo wana donc conseil nini to liloba nini ko loba na bango bon conseil o nga na kopesa ba papa o bayebaka valeur ya ba mama te en tout cas batika faut bayeba valeur ya ba mama po papa ti akoma ndenge wana ezali mama mama nde abombaka mwana mama abekisaka mwana akolisaka mwana malgré papa ye aza mpona mbonga minerval mwana nini tout ça mais mama nde azala toujours na mwana po mama nde moto ayeba koakadre mwana ti akoma kotanga ti abima moto alors faut korespectaka bamama donc papa o bazala habitude azana mama na ndako azana mwasi na ye mama aza malamu mais alingi kaka tout kaka ebouger ye en tout cas batika bongo batika conseil na pesa bozala malamu na ba mama ya ndako ezala malamu. Bon maman, mon numéro parfois na ndenge lobi pona mamba kotonga maman na ngalo rashu ako luka msusu atonga mwa robe na ye ya boye to nini bandeko baolanda biso papa na nga jise kwedi tu kalinga chemise ya liputa mingi akopesa commande msusu ya 28 chemise kaya couleur moko msusu papa na nga play maya akopesa commande donc na habité ba tunanga pe ya podcast TV ba kopesa pe commande balata la chemise tout ça mon numéro est ça bien bon c'est plus 243 plus 243 089 maman eza ya WhatsApp bon ya WhatsApp nde nazo pesa siko kasi plus 243 81 50 68 790 donc plus 243 81 50 68 790 wana soki bo bengi ngai en tout cas bozwa mbala moko ma démode na sala kadon ba robe ba chemise ba boubou donc deux fois té. Merci beaucoup Yabiso Podcast TV. Restez-vous toujours branchés, aimez, commentez et vous s'abonnez toujours na émission na biso na chaîne na vous s'abonnez toujours na chaîne na biso Yabiso Podcast TV. Na ote ko bisabino toujours que ngana kana ba découverte donc vous aka toujours poser vous a toujours ka connecter branché nazo ke siko na lopango ya ba mama onebi bino baza ba mama mibale bambanda bafana na kesika moko bozomona ka siko no kende no kota porte à porte no kita na terrain ti esika wapi ezala na nte ba mama mibale bakoli déjà mais ba bambanda bafana esika moko nazo kita vraiment bozomona ndenge ni na koma epa na bango to solola na bango batalisa biso expérience na bango ba expliquer biso ki bombanda na bango ekoma ki yaya na leki babi nanga babenganaka mama kulutu na mama leki babi mobali akufa mais baza ensemble tala degré et ça arrive Arnaud Balou azo kundola azo luka azo ça toujours recherche na ça toujours ba découverte pour na ko sepel Sabino ba abonné na biso ya chaîne na biso Yabiso Podcast TV. Restez-vous toujours branchés. Papa nanga jise kwedi tuka makwiza et nabike papa nanga play maya ala nanga mama Laura Chou na za toujours kana ba découverte pour nos sepel ça parce que nabité anniversaire no kala tete au sepela to zana kinkole wapi esika wapi mama Laura Chou abi artiste ba chroniqueur on surtout bo kende bo mela bo lia bo s'abonner bo lia bo savourer plutôt bo sepela nabino ponanga mama Laura Chou na botami jourango eza somonga na sa nyoso no linga pona bi mama Laura Chou azali. Restez-vous toujours branchés no kitana lopango ya ba mama wana
Merci, merci Yabiso Podcast TV, chaîne Nabiso Moko, la chaîne éducative. Comme je vous ai dit, ça arrive Arnold Ball n'a pas fini de vous surprendre. Ça arrive Arnold Ball azalera toujours Kokota, Koluka toujours Kakaba découverte. Découverte c'est au Kozwango lisusu wapi. Tozolo bela sujet na biso toujours que bizaleli ya basi ya lelo na lobby et to moni libaku malamu na koti tina eko se retrouver na moni ba mama o bazali témoignage vivante. Ba mama o bomona ba fandi pembeni na ngai bazali bambanda mibale mama Kulutu na mama Leki. Paraît-il que bazalaka 5 misatu bakokatende bakenda batika bango bazapena bambanda na loba mingi te nazo pesa bango moko kutu bakoloba donc bango bakolobela pe baza témoignage vivante au pena par rapport ya sujet na biso tozana yango. Et puis baza ba maman veuve papa esi akenda que son âme repose un peu atiki bango moi mikolo. Kasi ba mama bazaka toujours na bombanda na bango baza ensemble wana ezaki maloba nanga ezaki monoko nanga kasi ko sala malamu mingi to yoka ba mama na biso pe o bakoki koloba pe o bakopesa conseil pona basi na biso ya lelo o bakokoloba mwa moke pona basi na biso ya lelo o penati na ajo mona bambanda bazaka kesika moro non te nebi non te so esito mona makambo wapi Nebite soki na Yabiso Podcast TV so wapi to kotala yaboye. Vraiment restez-vous toujours branchés et vous aimez, vous likez, vous commentez, vous s'abonnez na chaîne Nabiso Yabiso Podcast TV. Maman Laura Chou na elio ba mama oyo bambanda ozoyo kabango restez-vous toujours branchés. Maman Mbote papa. Maman kombo nani? Kombo nga mama Maketa Ngwayela Rebecca. Mama Rebecca. Maman Nabiso tozana liboso ya chaîne Yabiso Podcast TV o tozali kolobela sujet ya bizaleli ya basi ya lelo na lobi. Maman babisi ngai kebino mibale pena nde boza témoignage vivant ya sujet tozolobela. Donc beaucoup couper ce biso expérience pour vivre ensemble pendant beaucoup de temps. Et maman na ngai ozali mupanzi na bazali nani? Oza mupanzi na ngai azambanda na ngai. Maman azali mbanda na yo nebite. Na ndenge ezolekela biso non mona étrange nebite comme loi wina kokate boss na ngai boss na ngai vraiment nebite maman tozonga ngai fona sepela na ba maman to melata to lia bilwa boye sala ke sengo maman est-ce que nebite expérience ni noza nango okubite biso mo liso mukie na ndi bufandi na maman o bioza mbanda na yo bufanda ndenge nini ezalaki no ndenge nini pena ngai bana ngai ili uza bana na ngai oui mama ngale na balaki le na bali na boti kaka bana mibali misatu sikoyo mobali na ngai azi mwasi libosa azwaki basi na ye kaka basi wana ya biliki nzela soko azi mwasi wana saka ye aye 2 jours 3 jours akena ye 2 jours 3 jours akena ye azi mwasi ondeko nanga to kovanda esika moko to kolia to kolala esika moko azi mama Gabi aza leki nanga to ba to vwandi to boti bana to liaka nzungu moko tata biso aloba nzungu mibale te Rebecca oyoki Gabi oyoki yako kutandeko na yo nzungu moko mibale te to zwaka to liaka nzungu moko to boti bana biso bana oyo bayabaka bana oyo bana ya Gabi o bana ya Rebecca bana nyonso ya nga Rebecca bana nyonso ya Gabi bayabana katene bana ya Gabi bana ya Rebecca bayabana kate bana ya Gabi bana ya Rebecca to liaka nzungu moko tisiko yo tatana biso akeyi atiki biso to vandi na bana na biso to kaboni te yenza mto kabola biso to kabra tatana biso yenza pya kabola biso to vandi sika to swana kate di baki beta na kanango kaka Makulutu tandengo saliboy yo lekisi biloko bafuta tala kiapenda yo Gabi ngali iloko bafuta lekisi wapion leti kaka bon kaka neto swanto bunda na babalo yo bayebi biso mama Nsamba kende azande ko mama nanga wana mutakuteya biso mama Katrina kende wana za mama nanga yi mama Teresa kende wana za mama na biso soko to beba ni awa tatala biso komona ye
ake bega ba mama na biso wana mama biso avwanda Rebeka avwanda Gabi vwanda wa mileki nzela kaka bovwanda kaka tovwanda biso wa ba mama na ngai na kukutwa mama na ngaba wana ba telesi ma Luisi ma nani bango wana wala bazaba mama na ngai na koteya biso siko tovwanda ti sikoyo tata biso akeyi atiki biso na bana biso tovwanda ka isika moko. Vraiment témoignage munene ya maman boito maman zo pesa témoignage zo sanga ba char de poule basi ya boye est-ce que bakenda wapi basi ya boye to kozwa bango lisusu wapi vraiment na pesa pe maman na ngai maman mbote maman matsa mo micro muke pona e yokana malamu tombola mo muke tombola mo boye maman wafani pemene onani oya fwani pembeni mbanda te mema akulutu na ngai ndeko na ngai vraiment biso banda tata azalaki toswanaka te nini te yesu ko aketo ake kotala bandeko na biso na mboka nga na bana na ngai pe soko na kei ye na bana na ye tangu tozobota nga soko na boti na komona maternité mama kulutu na ngai ndeko na ngai oyo donc libana biso kondima tende ezali bumbanda ata na depo soko tokei ndenge totambulaka okanisa kaka nde kulutu na leki ma kulutu mama leki ma kulutu mama leki ndenge wana kaka toyebanaka te po tata pesa biso mibeko moko ya bien toswanaka te nini te ta na balabala témoignage na biso bayebi yango ondima te soko tozotambula tala bamapasa bango wana baleki bazoleka bango wana mama te mwa songi ya mokili ezalaka na yango te biso nanu totelama te papa nanu totelama te tostiamisa mpe boye ezalaka na yango te po toyebi bakartier na biso mpe sikimile soki mbate ko mama yo pene ndofandaka kutu etala kutu mwa eloko wana ezalaki kokota bino te biso mpe ezalaka te makutule mosu akei tomboka kotala bandeko to nini ngai nakobima te nalongwa nakele kosolola kuna jamais ezalaka te loba nake église makambo anti sikoyo ezali ata boyi nakende nakende kovwana navanda te tovanda biso kaka makulu tokende wa ndenge toza boyi lobi tozobima na bamama veve ma femme veve bamama veve bien likambo eza te ndenge toza bongo likambo eza te yoki likambo eza te papa tozalaka kitoko papa atiki biso kitoko toboti bana biso kitoko tozala biso bien biso sikoyo totambolaka bato mibaleta bamapasata mama balina bina tuna boye chaîne biso ya biso podcast tv basoufflenge loko na yoke koti babina ngana tuna mokolo oyo ya matanga mokolo papa akufaka nde bafandisaka fuila soki nini wana balobaka wana est-ce que bosalaka ndenge nini nani afandelaka tozala kolia sani moko tofo tolia sani moko ntango papa akufaki bafoto na biso kuta aza na ndako tokangamaka lere bo biloko se yesu bandi kulia lere bo kenze atukela lisusu te akati tolandaki mibeko nyonso ati siti ya sukuli papa bana akufa. Merci beaucoup nayebi te mama na ngai bandeko ya podcast TV baolanda biso eza na bilenge basi oyo bazowelana eza na couple mo nayebi na otanga kombo te babundaki na Londres maman elora chou abetelinga lisolo alobi esalinga na pasi s'arrive lobelaka makambo oyo ya caractère ya basi ya lelo na lobi bawelelaki mobali nayebi te mama na nga siko bino oyo boza na expérience ya makasi conseil nini okopesa mama wana ozoki ebundelaka mobali na ye po azwi mwasi mosusu nayebi te conseil nini okopesa ye ntango yo ndima ekofanda ndenge nini yo ndima ekofanda pena na mbanda no ndako moko bolia nzungu moko sani moko bozobima porte moko conseil nini okopesa mwana mwasi wana oyo azolanda biso oyo wana azosala biloko ande wazosala mwasi amayele atongaka ndako na ye yokele koswanisa mbanda ebandi ndenge nini asala ne mabe biso te na modele biso tozali bamama ndenge toza boye bamosusu akoko vwana na mbanda na ye esika moko te me biso te mobali na biso yebanaka nango te ata na depo lakisaka mosapi ne ta bamama wana bazokele baza ndenge sikoyo expérience wana eza nini bona motema différente motema na bino eza différent na bamitema ya bato misusu to ndenge nini
expérience wana hein mitema la biso nzambe ndenge asaleli yango eza bien. Merci beaucoup. Yabiso Podcast TV, n'habitez sengo ngai e matangai soki batunes tu bazana ngo pokota la témoignage ya munene boye kozala. Mama yewana makutu yewana yokutika biloko bien. La kitunga. Yepe sokwa boti ngai wana la kitunga na ngai. Tozala kakisika moko. Ata ndenge to tambla kala ba famille na biso. On dit matin. Témoignage ezali toza toujours pesa na moni mu aza pembe na ngai aza mama ozali nani o se présenter ngai ba mama o mibale bazali ba mama na ngai ba mama o mibale bazali ba mama na ngai o mama Kulutu o mama Leki o azali mama Kulutu na ngai ndenge lo baboye biso papa na biso abuti biso na ba mama 5. Mais papa na biso alakisaki ba mama na biso ba nzungu mibale te alakisa ba mama na biso ka nzungu moko na nzungu moko ba mama o bakokaka te bango bakenda biso totikala awawa na nde totikala angapi na mwasi libala na ndako na mikolo na za awawa po tolongwa na concerneka makamba ndako mais tosoki de ndako pembeni akala te tosoki kokota na contribuer kana conseil na ndenge papa alobi na ndeko likambo ekweleli ndeko na biso na ngina loba boye oza mwana mwasi oui mibali na biso batondaka te balingaka mibali na biso nan donc batondaka te balingaka exemple boso na kozwaka exemple ba papa na biso ndenge yeba na kofanda la ba mama o mibale ti lelo nzambe akaboli ba papa na biso na ba mama o mibale papa ke totikana na ba mama yo pezwa mutema kibo mama. Donc ndenge ba mama o bayeba na komema fardo ya pasi oyo mobali na bango azalaki na yango batalaki te mobali na bango azalaki gauche à droite batalaki yango te so na kokolo ba exemple mo boye biso papa na biso ti akufi na 2018 mais na 2015 16 17 papa na biso azalaki na mwasa jeune fille na ndote ka ntsamba aoya ti ana ndako mwasa na zoya awa tomona basa papa na biso andai kolinga mais ba mama na biso bayeba na kobatela kaka libala na bango bayeba na kozana na fidèle na mobali na bango bayeba na komikiti na mobali na bango soki bazui problème bango mobali bango siliki soki azana kanda mutu moko andai kosangisa bango mibale po ayeba ki bango mibale bazaki maloba moko soki ningo beta moko pa Yesu ando beta soki beti mususu na susu ganga omona makuta zo ganga fuidi ya yepe susu sani akoti likambo yango ba mama na biso batambola kibongo. Donc il concerne à pesika ya ngwana donc itozala ba mama biso ba memaki mutema ya munene wana biso pe bana na bango to bana ko mema mutema munene wana to bana ko pono to yeba na ko tambola bien so to ko kangote to ko ka ko tambola te pe mi bana biso ba okende ko sambulu po mobali so asali mobulu so ka filme akitaka ndenga na telemi anga pe mobali na ngazula anga mbanda na poto opération o eza libumu na ngati eza poto opération na za nango eza anatomie banda na mutolo tina se mais mobali na ngazula anga leki a quartier donc balabala na biso yango yo deuxième balabala ya dans son abimi bona ko na moni leki a quartier mais na sala kini na kenda na loba pa leki a quartier wanga na bato ba mona mais na yaki kotika bango mobali era ke talaka mobali azwa nga na bo jeunesse mais aka kiei suka filme akotala sima tena zongela mwasi na ngai osoka na mobali na ngape to kabwana nga pe na kenda na zwi mobali na nga musu mobali pa epesa masanga na boti bana ye pa kenda mais biso mibale simba kite lelo to zongana to boti mwana biso mako to za pesika mako donc vie eza compliqué mais so na bande ko déranger mobali na nga na bande ki ko benga ye na ndoko sala donc na nga na gagner eloko o tenga na o gagner lelo pa na ye po mabale belé ezo beba kana des autres soki mobali na zwi mwasi soki mobali na simplice nga so mutamemi nga sango ba mama na nga o ba yebi na yesaka bango na zelaka mwasi wa uta akolonga na kati ya ndako mais lokwa na za na kati ya ndako nena ko na za na droite okende ko sala soki nini po na otalela ka saleng ne ko zo bomanga nzala te azo kipenga na ozelaka mwasi ana pe na osala eloko te mobali soko zo landa ye na berera zo sala okopese mutu makasi mobali balandaka ye tinga alanda mobali na ngate na fandaki penza kimia na pasi ya maladi na fandaki natala bo mukomsu telefone soni mobali na ngabenga allo wana bibish akati na benga bo yango te me bambanda bafinga nga na telefone me ngai ye yo nazali lelo na mobali na ngai na fandi na ye tozo continuer pe chemin
naloba ngo nzambe moto akokabola biso donc nateika yo ndeko mwasi yebana komema fardo o bamama na biso bamemaki mpo biso kilelo nde moto ezosala en plus oza mwasi libala kolinga kozala na bacamarade mibale misato mine te tozalaka na baninga me bacamarade te mpo yo ozokende na bacamarade camarade akoyebisa nga kutu mobali na nga wana mfuka te nga mobali na nga kutu asalaka boye te ye oyebi te oni asala na ndako ya libala na ye yo kosala ngo ya yo nde moto ekufi donc faut koyeba na kogarde bandi na yo mpe na kogarde secret oyo eza ya libala na yo donc faut za na limiti oyo kobimisa secret ya ndako ne libanda mpo eza na motu mosusu akopesa mauvais conseil pardon eza na motu mosusu donc akotouble mémoire na yo donc abebisa ngo tina sang donc mo gagner loko moka malunga ezate mais eza na motu mosusu apesa pe conseil malamu aussi solution mais pona ngai na pesi bandeko nyonso bazana ba problème joie ka conseil onga na lobi na tango. Merci beaucoup maman Bibiche, merci maman wana ya biso podcast TV to komaki vraiment na suka na habité soki mbela nini boko kopesa na chaîne na biso ya biso podcast TV maman na Laura Chou a Olanda bino na habité so boko ki vraiment kopesa mbela nini ya suka poto kamwa biso ya suka to lobi bino boza bana na biso bosunga biso ba mama kuto ko ba mama veve bino bato boko lesa biso bino bato boko latisa biso bino bato boko melesa biso ba mama veve ta maputa na kulia na maputa bino boko lesa biso na ba bobo pesa biso to sepeli mingi bino bana na biso boza di boso bosunga biso. Merci maman na ete maman soko koloba nini matisa mwa boy maman maloma yango yo makutu alobi kala kuna biso ba mama veve bosunga biso maputa mbongo totiaka ta mwa biloko mike na pota ndako eza wana ne bozali bana biso nzambe abana kopambula bino Merci beaucoup ya biso podcast TV bola nimbela ba maman na biso wana vraiment na moni que nga pena pona ngai na bikuti na kokate nazo kokate donc bomoni ba maman na biso vraiment ndenge ba la batiki obwa mbela na bango vraiment na biki nga boss live ayoki Nabike papa nanga JC Kwedi Tuka Makwiza papa moko aso la social plus que social papa nanga maya pleuil papa moko azalaka pleuil ayoki po azalaka déjà pleuil Nabike papa nanga Koko Sam le nécessaire papa oyo a nécessita kabato papa nanga ba mbote yango yo sala no kabato baza nécessaire so ngape na nécessaire pour na papa nanga a nécessita ka ba maman na biso bango yo to nécessité bango na pesi mbote lisusu na oyo ngai la petite aux yeux bleus dans la taille acceptable autrement appelé original Prudence Ngimbi ya yo bambote yango yo na pesi mbote na groupe cinématographie Parousia groupe ezali kokambama na ye mongo président otanga kombote na pesi mbote na papa Mungusu na pesi mbote na de James Malenga na pesi mbote na La Rose na pesi mbote na Formidable na pesi mbote na Daniel Milabu na pesi mbote na mama Kiki na pesi bino surtout mbote na mama oya botanga mama Marie-José Lembe Kiazi mama esiko zali bambote no ngoyo tala mwana bota mosala zali kosala toujours na pesi mbote na famille Balu Mobimba Balu Made na pesi mbote Elga Balu na pesi bino bambote yango et sans oublier ma sœur propre Odette Simouilou depuis Belgique ndeko nanga bambote yango esika ozali et na pesi ndeko nanga Yves Balu depuis Point Noir na pesi mbote yayo yango na pesi ndeko nanga Pichu Balu bambote depuis Angola leki na bino aza toujours ko sa mosala boyebisaki et to komi na suka bo s'abonner bo aimer bo liker toujours chaîne na bino émission na bino bo s'abonner na chaîne na bino ya biso podcast TV bo commenter to na posa ba commentaire na bino par rapport ya émission na biso par rapport ya sujet to na posa bo commenter to yoka bo lobby to na posa to yoka bo commenter tala ba maman oyo to sani na bango awa to na posa to yoka vraiment que oui est-ce que vraiment témoignage oyo besti biso toté parce que témoignage munene oyo komona ba maman oyo na bi que to zela ba commentaire na bino bo liker
vous aimez et vous vous sanatez, vous s'abonnez. Ya Biso Podcast. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kundi malikolo na nyoso. Pomo sika to uti nini teto moni na nyoso to sali me kundi me kuli. Forever grateful, I'm counting my blessing. But when do I begin cause eleki mingi. Ikolo na seko le kaba, ute bande bisito benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The komeling is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te